Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino lisusu 7 civils babomi bango na ba rebelle ya ADF na Irumu mukolo ya lobi côté ya ministre ya EPST auti ko éclaircir sur décision ya exclusion ya ba élèves oyo basala ki sextape mikolo eleki oyo sala ki rage na ba réseaux sociaux mwana mboka toni mo bauti ko éclaircir pona ko lobaki bana oyo bazali excluté na kati ya système éducationnel kasi ezali nde exclusion na ba école catholique nyonso sadi esika nyonso ba école catholique bazali bana oyo bako inscrire bango te ezali bongo après audience oyo azalaki na yango na ministre ya ba droits humains Fabrice Pola nde décision oyo ezomaki côté kuna côté ya gouverneur ya Congo central mwana mboka atumo tubona bazali ko zela na justice mokolo ya lobi pona kokende ko répondre na ba fait nyonso oyo bazali ko reprocher par rapport ya ba détournement oyo IGF a epengaki na rapport na ye wana ezali quelques sujets oyo to développer na édition ya mokolo ya lelo KNB News première chaîne d'information en continu na lingala édition ya jeudi 9 septembre 2021 oyo ngai Nathan Siata nazali na plaisir ya ko présenter bino yango pe na souhaiter bino bolandi malamu. Ancien ministre de la santé publique azali toujours en détention na prison ya Makala alors que semaine outi aussi la rumeur moko et circulaki sur les réseaux sociaux oyo azali kolobaki ba évacuer na centre hospitalier moko ya Kinshasa après crise moko asalaki ezali lokuta monene avocat na ye Benjamin Joly a confirmé que client na ye azali en bon état azali kozela ke ba magistrat instructeur ba yo kaye lisusu na affaire oyo bazali ko reprocher ye kasi pona ye alobi Etienne Longondo azali nanu innocent pe a déposaki déjà auprès ya parquet général près la cour de cassation ba pièce oyo ezali ko lakisa à suffisance innocence na ye pona koluka ko obtenir non seulement mise en liberté na ye provisoire mais lisusu kolongola détention oyo et salami po selon ye mwana mboka Etienne Longondo azali innocent donc oyo nyonso elobamaki na ba réseaux sociaux na semaine oyo euti kosila ezali mwanza lokuta munene Etienne Longondo azali toujours na Makala ezali dossier oyo tokozongela ngo avec force détail na ba édition na biso ezali koya na lobaki na ebandelike 7 personnes lisusu bakufi na Irumu oyo wapi babomi bango na ba rebelle ya ADF ezali kopesa pasi pe mawa alors que état de siège ezali kuna kasi bato ba continuer kokufa ezali malamu te ba kondi bocha maele 7 civils babomi bango na journée ya mercredi 8 septembre 2021 na territoire ya Irumu na province ya Ituri. Nouvelle oyo ezali rapporté na presse locale mokolo ya jeudi 9 septembre 2021 na nzela ya convention pour le respect des droits humains CRDH antenne ya Irumu à travers coordonnateur na yango ba rebelle ADF ba iko signer une nouvelle incursion na territoire ya Irumu esika ba opérer na village ya Mambumembume awa babomi 6 personnes avant ya kokende ko exécuter 7e personne à quelques mètres na village oyo touti kotanga jusqu'à lobby mercredi na pokwa ba corps ya ba victime oyo ezalaki na mabele pe moto kolongola yango azalaki te ndenge atalisaki Christophe Munianderu. Ba opération ya ba traque ya ennemi esengelaki s'intensifier na ba périphérique ya ba village ya ba territoire oyo touti kotanga ndenge défenseur ya ba droits humains oyo atalisaki tozali derrière idée ya chef de l'état congolais oyo alingi ko mettre fin na phénomène ADF na partie oyo ya République démocratique du Congo lisusu tozali ko senga na ba élément ya ba FRDC bakende en offensif ke basalaka défensif yango e reproduire ba résultat mbangu ndenge a estimé ndeko oyo pona rappel plusieurs personnes pe lisusu ba bomaki bango na semaine oyo uti ko sila na chefferie ya Wale Sevonkutu kaka na ba combattant ya ADF oyo situation oyo et créer déplacement ya ba habitants na plusieurs agglomérations ya partie est ya République démocratique du Congo ya ngwana bandeko ya société civile oyo bazali ko continuer ko besa mbela na bango na ba kondiete ba intensifier ba attaque na bango et puis ba tika na défensif te ba zela ka ba ennemi ba côté la bango te pour ba ko sala défense mais ba kendaka vers ba ennemi à chaque fois bango bazali ko alerter sur ba position moko ba ennemi bazali ko zwa et sengeli na armée a kende vers ennemi
pe abengana ye na espace wana pona kuluka kozongisa kimia na place que bozela ka bato bakufa bongo boya ko sala intervention ezali malamu te. Kinshasa eleki partout. Moi mboka Tony Mwaba a éclaircir sur ba décision o ezomaki pona ba élève o basala ki sex tap ya Saint-Georges pona kolobaki bazali excluté na système éducationnel kasi ezali punition oyo bazui kaka oyo talisi ke epekisi bango inscription nyonso na ba école catholique ba détail na yango Naomi Pila azali kopesa biso na reportage oyo. Société congolaise ezalaki inanimée na ba sanctions infligées mardi par les autorités du collège Saint-Georges à Kitambo sur instruction ya ministre ya EPST Tony Mwaba ya ko exclure définitivement pe sévèrement ba élèves au basalaki vidéo o ezali ko sala buzz na ba réseaux sociaux. En effet, ministre ya EPST Tony Mwaba azongi pona ko éclaircir décision na ye na o etali sanction réservée na ba élève oyo. Et c'est ngolo ko que les 6 élèves auteurs ya vidéo pornographique oyo basalaki pe zali ko tambo na ba réseaux sociaux bango bazali seulement renvoyé uniquement na collège Saint-Georges pe ba kozala admité na ba école catholique uniquement vu rigueur ya ba école catholique ndenge elobaki ministre Tony Mwaba oyo azalaki bongo à côté ya ministre ya droits humains. Essayé koyeba ke bango bazali excluté na système éducatif mais du réseau catholique, c'est-à-dire bazali renvoyé définitivement na ba école catholique ndenge Tony Mwaba alobaki yango. Ministre ya droits humains Fabrice Puela oyo azalaki wana a condamné sévèrement situation yango pe sanction infligée contre ba élèves a sola kina ministre EPST pe bazonga ki bango mibale pona kopesa ya bango éclaircissement na babakisaki ke ba élèves o esengeli ba bénéficier na accompagnement moko psychologique pona kolandela kana bango. En tant que ministre ya droits humains alobaki ke azali ko estimer ko kendo de là ya ba système scolaire national esengeli nyonso et la mise en œuvre pour la kolandela bana o exclusion ya élèves filmés en plein débat sexuel et ça qui annoncé na responsable du collège Saint-Georges en présence ya Tony Mwaba ministre EPST. Plusieurs structures ya société civile ba réagissant qui na likambo yango kasi ba onyo batelelwa ki décision ya ministre EPST ya kobenga na bango na ba institution nyonso ya mboka na biso. Heureusement ministre ya droits humains intervenir au ministre Tony Mwaba a expliqué décision na malamu que bana o bakotanga lisusu na ba école catholique te kasi bakoki ko s'inscrire na ba école mosusu kasi senyeli bazala accompagner na ba psychologue po balandela kana bango pe lisusu ba parents balandela bango pe ba sanctionner bango sévèrement pour makamba boye ezonga lisusu te na kati ya milieu scolaire po ezali soni makasi. Kinshasa eleki partout. Ba sanction nini bana oyo bazali ko courir topé ba peine nini oyo bana oyo bakozwa après avoir ko déclaré bango ba coupable par rapport ya likambo oyo basala kito kutanaki na moko ya ba avocat ya mboka na biso maître Chevalier Côté oyo a expliqué ki biso awa na micro ya Naomi Pila pe Hervé Zaka. Ezali infraction ya atteinte à la pudeur. Il y a atteinte à la pudeur parce que pona directeur à école primaire wana sali ou bien na humanité préfet a sali bien na ndenge na ye comme chef à école azwa mikano ya kobengana wana na classe parce que acte wana ezali bien te et puis ezali ba na classe na ye to sepeli mais eloko to lobby ta ko beta cité ezali ke soki ezali mabe ni ministre lobby ke a côté de dossier na tribunal ezali bien bakolandela bana wana po bayebi bango ba photo emonani po bakende correspondre na parquet soki parquet amoni ke dossier ezali solo et ko kende ko basamba na tribunal akotinda bango libosa tribunal pour enfants parce que ezali fallait d'abord avant toute chose bana batanga ba o nini bas organiser et loko wana. Les enfants sont censés être sont pas censés mais sont mineurs moins de 18 ans. Quand on parle la fille est en 3e des humanités, les garçons en 5e. Ils sont censés être, même celui de 5e, même celui de 3e, sont des mineurs. Mais c'est lui qui a organisé, a incité les enfants à commettre les infractions. Parce qu'un enfant ne pose pas les actes
ezala prise en compte par l'État. Nous savons que tout mineur agit par les parents. Peut-être que les parents sont surpris de voir aussi dans les réseaux sociaux bato bazobwaka bato bazoloba bamoni eloko wana bango baza surpris que bana bakende classe mais tala otozomona. Mais ils sont responsables parce que ils doivent d'abord éduquer leurs enfants. L'éducation est utakana nunandaku. Ils devraient d'abord encadrer les enfants. Allez d'abord voir les parents. C'est pourquoi nous condamnons les parents de Kinshasa qui n'ont pas le temps d'être avec leurs enfants pour nous connaître ça. L'éducation sont les alates. Société ezali oto zomona mikolo ne on lobi ke ba réseaux sociaux ezosala bakamo ezosala boy bana bazo copier. D'abord, les parents sont à l'école primaire de l'humanité, téléphone, n'importe quoi. Abandon filmer, abandon c'est d'abord nous, les parents. Tout ce que l'enfant est en train de faire là, ça ne vient pas au hasard. Ça vient aussi. C'est à partir de la maison qu'on ne sait pas encadrer les enfants. Au lobby, ministre, homme politique, musicien, tout ça, ça la Kango. Oui, c'est normal. Ça la Kango. Est-ce que basala kapoye comme nani attentat lapidaire ce qui est comme attentat l'état azali to koyamba bango to yambi bango mutu na mutu sambi poto yeba culpabilité na ce qui est monique mbebe azali ba déférer liboso nani à tribunal ba condamner parce que actuellement l'état azo pekisa yango mais yo sali yango bon na lingi na yibisa na ba congolais ba yeba ke mubeko zalaka comportement na biso nyonso tozo sala mikolo na mikolo nyonso eza malonga te infraction ezali peut-être musubo sala sans boy ba keza infraction aucun autre que des infractions ce qui mutu à se plaindre de sa parquet batangaka bayebaka loi pénale lobeni parce que si bino moko boyibi ke lokte mais loi ezali et ko benga yo mokolo moko kende ko samba eloko kana kateke na ko lekani na sala ka yango mais oyebaka te les infractions yango tolingi toyebisa na ba congolais nyonso ke bosala nyonso bozosala me boyeba ke l'état congolais azali osali mbeba bakomema na parquet yango tolingi mutu na mutu abanda kozwa comportement na ye atalaka est-ce que eloko na sala eza mabe o eza malamu soki eza malamu na kosala soki eza mabe na kosala te mais soki otuni te ke eloko na sala ke eza mabe okokende na makala yo moko. Atou Matubwana, ex-gouverneur ya Congo central, azali convoqué na parquet pour na répondre na ba fait oyo bazali ko reprocher ye awa Naomi Pila apesi biso ba détail sur élément oyo. Le désormais ancien gouverneur de la province de Congo central, Atou Matubwana, azali invité à comparaître vendredi 10 septembre 2021 au na parquet général près la cour de cassation au ezali na commune ya Gombe na Kinshasa na République démocratique du Congo. Na o ezali ko renseigner mandat ya comparution au ezali émis contre Atou Matubwana au ezali na date ya 7 septembre dernier signé na officier ya ministère public Atou Matubwana akozala attendu sur ba fait o ezali ko imputé ye. Pour rappeler que Inspection Générale et Finance IGF, à travers correspondance Monco consultée le 24 août dernier, saisissa qui procureur général pris la Cour de cassation pour la transmettre dossier en charge ya ex-gouverneur ya Congo central Atou Matubwana ainsi que ya 3 collaborateurs na ye. Na onyo so salemaki et zalaki bongo soupçon ya détournement ya fonds publics. Équipe moko ya IGF conduite l'inspecteur général Mei Malumbu et menaki ba enquête na même en juin dernier auprès ya province ya Congo central ya gouvernement provincial Nyango et assemblée provinciale lisusu ya régie provinciale des recettes ainsi que na service ya constituant ya chaîne ya ba dépenses publiques ya province na suka ya mission yango IGF a épinglaki
malversation financière entretenue na autorité ya province ya Congo central na tête na yango Atou Matubwana. D'après notre moko que le 19 août ya année en cours, signé l'inspecteur général Moïse Malumbu, gouverneur Atou Matubwana azalaki reproché ya ko détourner 3 millions de dollars sans pièces justificatives. Le 6 septembre dernier, vice-premier ministre, ministre intérieur Daniel Asselo a désigné que Justin Luaba, le gouverneur intérimaire ya Congo central, ndenge le baki ministre intérieur Atou Matubwana azala de Chiouta décembre 2019 na décision à d'échéance où ezalaka confirmé la cour constitutionnelle dont décision nango ezalaka bongo irrévocable, c'est-à-dire que abandaki ko siéger le la député kaka na mutu makasi. Ministre intérieur abakisaki lisusu ke Atou Matubwana abandaki ko exercer jusque-là ba fonction ya gouverneur d'une manière illégale, c'est-à-dire yango balongoli pour répondre libosu à justice. Donc Mobe Konde et kosala musala na ye Kinshasa et l'équipe partout. Kaye ya OP stylo Simba wana ezali biloko Beltesco a cheli bana classe, surtout que rentrée ezali kalamingité sombela bana biloko oyopo ezali biloko ya qualité supérieure et kufaka pamba te landa ba détail na reportage oyo. Toujours na souci ya kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino ba kaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kalate awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltesco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuni magasin ya Beltesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba kaye yao ba stylo Simba pe ba kaye cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba kaye ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltesco okozala desiti tozana ba kaye à 100 feuilles quadrilinéées tozana ba kaye à 48 feuilles quadrilinéées tozana ba kaye à 24 feuilles quadrilinéées tozana pe na ba kaye à 12 feuilles quadrilinéées ko bosana te tozali pe na ba stylo Simba ezokoya ezokoma tozana ba stylo Simba ya bleu tozana ba stylo Simba ya rouge tozana pe na ba stylo Simba ya noir tozali lisusu na surprise mususu mbula oyo tobakisi toyina ba kaye cartonné ya ba jeu kitoko o bana balingaka ko bosana te balobi tangu ozali ko somba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure oyo tolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Lelo ezali journée internationale ya sensibilisation na syndrome d'alcoolisme fœtal, c'est-à-dire awa ba mama nyonso ya zemi oyo ba lula ko baye masanga boye ba ke journée oyo ezali dédiée na yo continuer ko mela masanga ezali ko bebisela yo bana na libumu okobota bidodi pe ba popi soki oyo kite landa ba détail na reportage oyo na Omipila. Le 9 juillet à chaque année, Mokile célèbre la journée mondiale de sensibilisation au syndrome d'alcoolisation fœtale. Outa 1999, le 9 septembre, na 9h09, Mokile célèbre la guimon ya rigueur, na Mokili mobimba, pe ba conséquences néfastes et alcool consommé pendant grossesse, pe allaitement, les sous-sous, na nyonso zali corollaire, babengaka yango ba syndrome d'alcoolisation fœtale. Sengeli koyeba pe konote awa ke alcool consommé na mwasi ou azali na zemi ezali na capacité ya koleka na ba barrière plancétaire pe ko toucher directement mwana oyo akobotama yango esalaka notamment sur système nerveux central ya bébé pe yango ekoki kozala ba conséquences irréversibles na développement ya mwana.
na bamboka mosusu lokola ba pays occidentaux, consommation d'alcool pendant grossesse ezali parmi ba première cause de handicap mental d'origine non génétique chez l'enfant. Ba chiffres alarmants concernés ezali komata de plus en plus chaque année na France notamment 1% ya ba bébé o babotamaka, environ 8000 bébés bazalaka ata na handicap mental likolo ya mwasi ya zemi o abandai komela masanga. Chiffre yango emataka de plus en plus na mokili na biso. Journée internationale de sensibilisation au syndrome d'alcoolisation fœtale ezali très important pe ezali moko ya occasion pour na ko sensibiliser basi pe ba compagnon na bango ba veiller sur ba maman o bazali na zemi ba mela masanga te po yango ezali mabe makasi po na mwana. Journée internationale ya mokolo lelo ezali occasion ya ko mobiliser grand public pe ko informer bango sur ba conséquences nini ekoyela bébé soki mama na ye azali komela kama masanga pendant que azali ko porter na libomo. Ezali nanu ba question de santé kasi ekokoma lisusu ba question morale yango koki kosala ke mwana aza na handicap intellectuel, c'est-à-dire azala mayele mingi te. Na o etali ba séquelles potentielles et exposition prénatale na alcool. Na cadre journal lelo yango ezali recommandé arrêt complet ya consommation alcool pendant période au mois azali na zemi. Ba recommandé awa de le début à grossesse et pendant durée na yango esengeli mwasi a éviter alcool po ezali mabe makasi pona mwana oya kobotama. Bazo estimer que kamoko te o ezali na risque 0 par rapport à alcool pona mwana. Yango ezali bonne raison ya ko appliquer fameux principe o ya précaution, c'est-à-dire mwasi o azali na zemi amela masanga te ba misusu kutu ba koma komela ti zododo alors que azana mwana na libumu ezali mabe makasi soki o memi mwana pendant 9 mois zala na bolingo na ye pe batela mayele na ye batela vi na ye donc komela masanga te. Journal lelo ete ya ba mama nyonso ezali interdit tango ozali komema mwana na libumu na yo omela masanga et même pendant allaitement na ye tango nyonso wana éviter alcool ata ko vino ya pamba tala dose na yango pour que obate l'avenir ya mwana na yo. Kinshasa et l'équipe partout. Kindoki politique moko ya ba émission oyo ezalaka na chaîne YouTube na biso KNB News et sikawa pito développaka ba actualité ya mboka na biso to komataka yango pe na suka to salaka ba analyse pour na ko éclaircir lanterne ya opinion na biso wana ezali déjà émission oyo ezali na chaîne YouTube na biso kasi ko bosa na te ko s'abonner po bilengi ngeli e fanda ndiao. Omoni question yaba na fanda kana ba chinois te mais question yaba expatrié question yaba étranger na sol na mabele na biso ba congolais et ça la biso passe ndeni ni bazokotaka wapi parce que y a pas longtemps to moni nani le général Silvano Kasongo azo présenter biso ba sujet tunisien au baye ko sala ba bombe et tout. Moi je me demande une question de Naomi, ceux qui zaki congolais na Chine, ceux qui congolais na Inde kala mingi te oti komona ndeko na biso moko ba betiye ti ememi na liwa parce que balobi anayi ko sala trafic ya ba stupéfiant mais bango bazo la biso bombe awa to bomi mutute. Ils doivent quand même comprendre à ce niveau là que tous hospitalier mais ba service na biso ya sécurité des jeunes ba honneur ba sala kanini est-ce qu'ils sont là seulement pour na kolia mbongo à l'état? Ils ne peuvent pas garantir la sécurité, garantir la politique. Yango nde musala bango, c'est-à-dire soko l'équipe bolobika moko boye demain bazana yo bakangyo na kati ya kasho et ainsi de suite ba komi ko traiter ba traitement moko inhumain. Mais sikoyo quand il y a des gens qui entrent comme ça, est-ce que beaucoup landila bango te koyeba mutu akoti na Congo akoti pona nini aiko sala nini mikoneza mikoloboni kolandela bato abongo ezalaka te na Congo okuta bato nyonso bazaka na Congo eloko bakoma kosala na nyonso na mikate bakoma koteka na matembele bakoma koteka na mafuta alinzanza bakoma koteka tout il faut tout et se permet de tout lelo bakomi na bakoti na bazone mini otuni question malamu ndenge nini bakomela kuna ndenge nini basomba pa ko banda otuba bato na bayaka boye tozonga na histoire ya Congo bato na bayaka lokola ba structure
ya soutien ba structure ya bani ba asbel ba yaka bongo oyebi Léopold II temps pour ya na Congo ayaka ka bongo akosi bakoko na bino bakoko na biso na kwa kosunga bino net bazo traiter bino boye na kosunga bino pona ba kisi po ya ba nini ya ba maladie du sommeil ainsi de suite akoma pe nganzama akoma ko contrôler abomisa na batu na nini exploitation ya caoutchouc ni tete journaliste moko loko ande ko aller foka sali documentaire wana journaliste moko Edmond Raymond Morel o a publié livre na Paris caoutchouc rouge na banza ko yebi lisolo wana caoutchouc rouge yaonde révolta siko ba état musupo ba comprendre ce qui se passe moyebi ezaka terrible nini exploitation ya caoutchouc awa na Mongala na Équateur bakata batu ba maboko eza so ba sengi yaka na caoutchouc autant oye na ngote bazo beta yo makila batu bazo kufa ezaki pasi. Mais qu'est-ce qui a fait ce que Edmond Morel a dénoncé, a comme un livre pas publié? Église catholique mutu azwaki abana ko degré ska sala ka ba jeune. Mais quand pourquoi ba sala ki angu ezaki pour l'intérêt na biso te. Il faudrait comprendre lelo biso ba congolais que mutu nyoso to ko yana eloko moko net azo sunga biso te. Une forme de colonisation. Non, c'est la colonisation continue encore mais na ba spending mususu. Donc azoya pona kosonso azoya pona ba intérêt na bango moko lelo ekomi ko bazo banika ba chinois mais soko kieko nezaka ba chinois te ba sujet étranger baza ebele. Lelo na rubrique na biso bitambola tambola to réfléchir na sujet oyo ba garçon to petoloba na Kinshasa bato mingi bakoma ko kanisa kaka ke pona ko réussir il faut akota na politique pokuna détournement ya million kaka moko okomi mobimba na place que aussi lisaka bama ya biki na kokoma ka ba demande d'emploi na ba société pas si peu mawali susu bazali ko senga yo expérience à 5 ans alors que uti kaka à peine ko bimana université ezali sujet auto réfléchir pe boyoka réflexion ya ba congolais na micro ya Hervé Zaka pe merveille mobende. Réussite topé succès ezelo moko ya kana via moto soki yo moko ozwi décision ya komi pesa na musala topé activité na osala ka ekoki koza n'importe quelle activité ndakisa oza na mo entreprise na yo oza commerçant oza enseignant topé misala mususu réussite ezelo oyo moto nyonso aspira kana vie kasi yango esengaka patience pe esengaka kobose dur na musala na yo pour réaliser ba rêve na yo kasi ya passe pe kokamo ezaki batu mingi surtout ba jeune ba monaka ke po abonga na vie to pe azwa faut kaka ça la politique to pas comme un politicien okomona mutu asali betidi mususu ezo correspondre ata na mode politique te kasi azomi pesa kaka na politique neti kaka politique eza moyen le plus facile ya kokoma millionnaire na ngonga muke. Yango biso magazine KNB News to tunaki na population ceux qui pour gagner vie il faut kako ça la politique. Ba makama ko sala eza ebele misala pe na Congo eza ebele. Eza pona politique te. Biso to ya wate to yoko tika batu te. Oyo ki biso to tika batu te. Balukela bana Congo misala to sala to ki pepe makama politique te. Mutako reseka te ifra sala ka politique. Wana eza esprit comme une option na kati ya Congo mais mutako resi na ba domaine nyonso ya vie ba métier ezali métier nyonso te mema mutu na réussite et ça nécessite que organisation na pour ko resi na vie za koza sérieux puis koza organiser même na politique ba échouer pe oui les gens ba musu pe ba rester na vie sans ba ça politique donc politique ezali bon ils ont vocation ko servir normalement politique ezali ko servir bato ko servir peuple ne politique ya mwana okoza no uti na ba domaine mususu na ba domaine wana o exceller osali malamu na ba domaine wana après lobino lokwa na sali na bongisi déjà na libota na ngai na famille na ngai maintenant je vais servir mon pays oyo sa politique on est dit pour monter ça la vie azwa vie eza pona asali ba classe na ye na ngonga sisi classe na ye na licence ya sisi na droit ya sisi côté au pédagogie au commercial nena ebi mais ya lelo eza ya profit pona sala nyonso tout pas comme makuna pona zo mbongo lokola mona politique na toloba de 20 ans côté na pouvoir na 18 ans otinyo ça zaika ka il faut ça la politique pona nini autant te ozui kaka vie mais pona nena ebeli ezate moto so sai ozo afika pour ça politique pona na ebi vima yango te otika po o CV ka pour ça politique tiens monsieur zéro to ba bateka en classe ba licencié bazali so monsieur ezana ngo ba to ça misala a CV so bisa Congo misala ezate
Militaire comme un politicien. Il y a besoin comme bien au Congo. Quand on nini, bani ani mbongo, ba recevoir. Même on va recevoir ba to ndaka étage. Et ça nani, la police ba to ndaka étage. Parce que mon politique, de abattre ndaka étage. Et comme quoi commerce na bango. Pour réussir na vie, c'est ka au sala politique te. Pour réussir premièrement, il fallait au sala musala. Ko travailler. On bandana no tangi, soko silisi oluki musala. Tango kosala musala nde ko réussir vie na yo ezataki ka kosala ka politique lokola bande na biso ndo balingi ka bango nyonso baza impliqué ka na politique bazo sala misala te komi ka kolobela makambo ya politique ce n'est pas ça. Effectivement tu peux réussir dans la politique, tu peux réussir aussi sur autre chose na ba makambo mususu ko réussir ba tozo mona ba homme d'affaires ba Bill Gates au ebani monde entier à sali politique te à réussir quand on a business nae la ba faire nae conseil on a pesa bande ko na ngai zake to sala na musala premièrement au tangi classe soko silisi au luki musala soki musala monanité yo moko créer entreprise na yo créer moi eloko na yo na ko sangisa na maloba nzambe na prière ko réussir na vie na yo esengeli ka politique te totika biso nyonso tokoma ka ba député biso nyonso tokoma ka ba ministre biso nyonso tokoma ka ba président ba gouverneur jamais politique ezelo moko oyo eza na rapport ya ba affaires publiques na gouvernement ya état topé na relation mutuelle ya ba divers états. C'est vrai que ko ça la politique eza nango mabete kasi yango eza nzila te okoki kozela ebongisa yo na vie. Kobonga la vie ezaka ko sala politique te ko sala moi commerce na to pas activité mususu kasi ti lango mayele kaka na molene ko sala que au réussir na vie kaka ndenge balobaka qu'il y a pas de saut métier ya que de saut genre. Kinshasa et l'équipe partout. Mbote Nabino pe merci pour na libaku oyo bozwaki ya kolanda biso KNB News première chaîne d'information en continu na lingala édition mokolo lelo jeudi 9 septembre 2021 nazalaki na plaisir ya ko présenter bino yango pe na sepelaki po ete bo fanda scotché cimenté pour na kolanda KNB pour awande bozwaka ba vraie information sur vérifiable et d'une manière très professionnelle. Rédaction ba warrior toujours musala kitoko Hervé Zaka na caméra oyo Peggy Ilunga na Mupanzi boye Papa Timothée Kaimbe na régie P édition et betamaki Dada na merveille Mobende seconde na Naomi Pila toujours na coordination ya Grand Lion ya communication Jimmy Mukendi Chimanga Kinshasa et l'équipe partout Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no